okolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko. L'homme de nos rêves n'existe pas. Mais vas-y papa, ça tourne maman. Mais nous allons battre Michel. Il y a tout ni mibali la genre mibali ni tolingaka. Ba qualité mibali. C'est to sala vie pour te teka to wala bobo tu peux zéro teka te. On demande on est ma meilleure vie to ko bimisa la vérité to pour tomber te. Ah ya ni non. Bon, pour ngai vraiment tant que li parti naza awa tina ba l'an 2000 nazo souhaiter bonne fête na ba fanatique nyonso. Nyonso obebisa nzoto pamba pamba okomi lokola pula pula matete yolo gaba masina. Entrez, entrez. Alors, bien. Ça va? Ça va pour mieux. Bien. Nakasa ko le temps ou le quitter ko nakiri tire ba photo ngamo cha ngamo ko. Oni na kanda moite na yani. Yani ni susu papa manga anniversaire na fala pesa ngambo nde na so papa opesa ngambo. Obi ka pesa ngambo mote. Ai sanga chaque année de ba fête raté. Mexico fête ya papa na mwasi na hivo. Abara una na cha anniversaire na yo. Akocha na fête na hivo so. Et anniversaire na. Non, ça na bandi comprendre bien exactement à celle fête monene ya mariage ya maman la reine ya ngwana siko anniversaire na ngeza sacrifier. Mais je te dis, faut mettre chouette. Moi Bassima. D'accord, bah comment y a gâté? Au mieux c'est bien ça. De la bisi on a banane en mode ya. Quelle beauté. Maman. Ta place est. T'as le cadeau. T'as là dans le bureau. Le père est mannequin. T'as la père est mannequin. C'est quoi? Place mon papa ça va lire. Cham awa na suka. Kwa papa zolia. Non mais, io cosa papa era Regardez photographe là zaki. Là zaki film avec des studios. Vous voyez donc, c'est quoi? Et non fait une danse, pas tout ni tout quoi. Ça va bien. Mais bien fait quand même. Mère ndé, non mère ko ta full. Première ko ta full. Alors on a bien té. Il faut que nous monga. Vous avez la photo et mon côté ma cesse. Il y a mon voisin pour l'anniversaire n'a été fait n'est fait. Et le regret n'a fait n'a pas l'air mon tout à bien. On a le camol wa di babé. Ndenge ni après fête mais il faut qu'on après fête mais il faut qu'on. Il y a des beaux accidents. Si quoi malade. Si on dit tout ça mère ya ko ninde. Masumu na bango mo bo yo mo mona mwana mukelo kwa li patine ngazana oko ninga papa oko benga kutu kokolo kwa papa siko siko ku faire avec urbanike papa na mali chance si moi so ta bien ma faire so ta bien so maman passe avec ma bé ça m'a fait mais ça tinda au moins 6 ans 8 ans passés il va laisser kufa mais na fait ça mon minga mère bini ah c'est ngana c'est plein d'action là mais justement le bébé maman qui n'a qu'à 6 ans 7 ans ngana na kati quand même papa na maman va bien imiter mais oh ya il va y a la tinga wana autorité là. Maman. So t'as bien mère à ça du coup. À ça mère à ça il m'a déjà fait ça du parti mais d'abord pour y aller. Pour ça tout ce qu'on dit, ça qui fait ça du parti. Nega vana joana nganza mina biti. Papa vanda côté. Boli parti ko chéri mo akala paye. Avant il peut na fait toi. Papa ngaza ndenge. Est-ce que ça ndenge mo na ouais maman? Ko to tcha osiko même li parti ndenga ki wana. Fête na ye na papa dudu bon tout ça même ya mabolingo kutu ya mabolingo bosiko yo fiancé ya li pati moko bima wana ka mais na mona onde oh les autres qui me demandent na histoire ya li pati na makangu na papa na mama ezandenge moko te ya papa na mama ngana na kati bagoyi na te bagoyi kutu ndenge yo ozo na moti problème tika maman maman ça m'a bête fallait ça ya de toute façon c'est pas grave pour ngana mona ngo ndenge wana kaka mais ndena limite ke ovandela kangoko otaka di pati soki opesa okanda bajalousie na kati soki ndenge nini kolandelaka ngo te etobongisa bina comprendre
Donc, tout le monde a des vies dans l'histoire. Tout ça, là, on a dit ça. Yo, c'est la nuit, on fait le canard. Anniversaire, on va faire des yo, c'est la nuit. Il faut éviter la délai. Ça va passer. Tout ça, la vie dans l'histoire. Moi, pour nga ndi nazawa, nasina bonga déjà l'esprit. Na bonga l'esprit, mais na yebi ke na bumutunde zaka kubakisa kaka ndi nazo bakisa. Na bonga nanga déjà. Nga na oncle za na Londres déjà. Mais oncle on a déjà la mikanda de tout déjà ça tchaki déjà hérité masasi. Bah toi famille ba ibi déjà hérité wala na lara trop makambo ya trop donc la famille tout ba ibi pour na photo ba mindele tout ba iba do ba mona masasi na photo déjà hérité. Oncle nga botate. Ozomona sikoyo na ko hérité ba biloko na tout à seigneur sina okoka. Na ibi nanti. Siko montant moko a proposer ngati ndelanga. Eza montant grand montant ko yeba grand montant kuna. Donc nous avons autant de bien pour nous 9 carreaux, nous avons 9 carreaux, ou à chef, nous avons chiffre. Na franc congolais ou bien en bon. Et la chiffre, nous avons chiffre d'affaires, donc l'équipe n'a mon ennemi, nous avons un gagnant, mais les alarmes, oui, mais ça pour nous bisouder. Nous avons un ligne, oui, est-ce que vous avez bon nama? Oui, bien. Est-ce que vous avez bon nama? Yo. Kasi boya ngati meka omona ngo soko obote dimba wate. Franchement, nali bala biso to bongi déjà chiffre tant ya mais attends ko na kanya ote ina na senga wezandenga mabete na zutindo na ndenga ko libate so ndi mezaka ko déplacer kaka toujours zonsa moni moni do mera la tena c'est n'est pas et ça c'est une chère ma casse. Ok, nous avons caca, biso sipolo, tout ça là on les camobo pampan, so ba jonka pampan, allez directement tomate to comme na kanilaro, ongle na ngati nilanga, to jonka sans côté, na matabi se mo kwa kombi, ataka ici. Mais maman tu me l'as dit, je n'étais pas. Je n'ai pas fait ça. Mais il faut que moi, une semaine, 2 semaines, bijou na valeur na zone ici, combien 5 Maman. Maman. Maman combien? Maman bolingo. Oh ouais, ça va plaqueter. Oh bah garantie moi. On t'a dit qu'on a banga on. On menga la connaissance. Na gete pour la plan donc ils ont brillé. Mon cas ça bacha ma futa likolo to wana ti. Ato oya mali pati. Ta so ni to kana bien ngana yoko. Ko meka ko to cha mama li pati liboso te. Masa si pardon. Ça va. Maman na ngazaka moko yo ebi bolingo. To kana ko mama li pati te. D'accord. Ouais, il fait wana. On va le voir sur le John Kakama. Tu défi Kaka, les toqués, tu vas nous camper, papa, tu vas aussi compter. Mon faut aller là. Il a souvent que ça va valeur. Là, valeur, comment on a taillé le coin. Au moins, tu n'as fait une de votre talent. Votre talent, donc, tu vas voir ta léga, boîte, pas une boîte, le coin, le coin, ça m'a cassé. Ça m'a cassé. Nga banana botama na yiba na nte po ba pesa nganyo sona luka. Mais pour la li parti ambassadeur yo zabali bosola yiba. Est-ce que vous avez un point? Tu sais, vous avez battu, vous déplacez. Mais, dans la chambre, moyen Zali. Problème est Zali, ce que tu déjà, oui. Moyen comme on en a. Je te dis. Technique est Zali au côté au déplacé. Et là, on a fait une bonne bataille à mon thème. Umunsugi uzuzulu uniti kuyiba na ndinga fo wana nzambe akonda mais so uzo déplacer loko nzambe patsa ka uzo muyibite eza ko déplacer o déplacer on kaka pona uzongisa uzomona eza ko défi donc kotala nzambe akonda na ndaba tete oh abomio bosa bosa kamo cinéma bonjour ciné donc eno yala muki osa cinéma na kata ndako o mona na TV sala wana ndako ulamuki na tongo basanyo sukolite obongisi ndako te mais ozo sala cinéma awa kata ndako yipsa na ilo ngelo ngola tsa dudo bala basim bala ndako bateso basani sala te ngana ndo comprendre do ofandi wana ofandi selo na cinéma na mwande yo ga jeune fille ofandi wana chambre ya mon kutu doit otandaka te oyebi kotanda te salite zolomba solo donc ofandi no kawana ozobaluka baluka musolo yo sala yango wana ni parti obiso nazo biso respect za pona papa
Oloki. Siko. Ok, balanga ko point. Ok, balanga ko point. Solo ko na ko samba na. Na ko samba na. Si on a fait de la mort, la mort c'est de la maïs. Omoni. Ko balanga ko. Tika mkira mkima na ndoto. Simba. Na ko balanga samba na. Simba. Samba na kota. Eh? Nana na mama na okota shamba na Ko ko samba na point. Ok, samba wana. Ok, samba na point. Ani ko samba na point. Oui, qui y a ça, maman. Mama sasa wana ngasa. Mama nani? Sikai. Mama nani? Oya mama wewe diete. Sia. Atemi wana bazio batemi sio wana. Bisa na realiteti. Realiteti. Wewe mama. Mama oda salite kila shamba ita solo. Nenda kwa olongwana repso. Fenga la mosa dudu to tena nayo. Nda kusalite ba fleur on na sombela ye, ama na kopesa mobali ba fleur. Ba fleur wana ko boa kala ba fleur ngoe. Sali patina ebi sio tuna pesa ko respect za kona na muga papa nanga. Oki na bisao. Yeba ke tuka na ngana linga ka uti ko tizambali. Bosa tuko ko na shamba nanga. Ngane shamba kayo. Ngane shamba kayo. Na kino ba. Ngane yetu la tena ni para nanga. Yuna sababu ni kama sasa kuko kama mama. Lakini wa bakuna na Yuna sababu ni kama sasa. lakini wa Ulu kama sasa. Ala ko. Ni wala kile ka koko kwa papa nanga. Naye umona. Matata bali yo bakia tena shaza dadi kwa. Libara ba shaza dadi kwa de. Ngada hata tabo bimba mo bali nanga. Bawa yo. Na kuta mimi na kifiansa hivi. Bobalana. Kuchana pa ndili kuona ba foto kwa kama tu foto ni. Oui. Entrez. Ah, Kota. Bonjour. Bonne année. Noël. Bonne mariage. Busana. Bo nasala boni dukula mpelu pesa hivi sompelu vitete yangu wanampe lobi moya kuya izala kitembo lulaki msila kaka mtoto yake na lobi vitete dukula kana zala kina yango yango na lobi tena kenda kutala yeye lobi kaka Fanya mkoda na karte ko toyo. tena zala kate awa na baadhi kaka kuleka na lobi kama unataji na musika na mwana mwasi kitoko bali mpebie antikagulwa taki kitoko Merci lula akenda kutala ina pesa ya bonifeti ho soko muntu abongi abongi naye Ndio ukwenda wapi? anapanda kana na kiti kaka ningina kuandia Ndio baleti ndaku na hiyo, ndaku ni dawa. anda kuna ngai isika ba montazi salaka mimi umoni soki ubalu kiboyo 10 kwe mwiba montazi mitatu itala ni boyo Kwa wapi? kwe kaka boyo ba montazi itala ni kibizaze boyo sikaba soko pusani muke boyo ko zako mona lukani ngode kinchatu upesi mkongo sikawa na ndako ya mudai kutubabianga kango nini kutu nini bani sikaba sala kambogo upesa ni siko mkongo bongo Hiyo jite uteti wewe unaweza na mpanzi sikoyo riambora esika avei kitaka ya wana ile disco ya hotel sana. na ngena kenda kutala ina pesa ibo ni feti na Merci. Mais siko na tuna babu. Ubala. Uza bana. Kamu sikani ansonale kaka. Dikamu batuna kaka yangu. Dikamu pesa kaka impasila muti. Kiselati. Yangu muti wa kiselati. Landa kanga yobi. Sikani ansona kukenda lukula beba komba ina ilongi ndena kufila mubaya. Mama Kiselati ansona kana muna ina. Na munene sulu tumunene na yende ina tinga changu. Ngai. Mabuki kaka lukila kingai makabu. Sofele na ibabuki ba malukila kingai makabu. Basala kibukena na kizaombwe. Mamone mbona tani kizaombwe yango. Kiselati babuki kizaombwe yango babuki alubi awate. Baba ndiko vindumuka. Ba vindumuki bafunduki la vyasili. Tangu bakumi boy bamona bangandi za kutala ba. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le crocodile ou c'est le gandu? Regardez ça là qui n'a nous. C'est l'ansa de awat. Babuki tuzunga boy sika tumana kiporo tani bi awat. Sofala ko mi mantembe lukula dikamu. Abal bagenda kutala boy montage. Montage. Basa kukenda na montage. Kiselanza ni babuki kepa.
Nabangandi ya maindonga. Mabuki mbele kata dikele mazala. Iloko moko kaka na sepela kibangandu ana balia kina kisela. Balia pena ya mabuki mbele kwa sile. Na kwa tipe mwana na te. Akaunda isidilpa. Pardon mama ngana yeba kisa kibongote. Uli wa mbini ba traje mileni. Mama na tunia ndenga mabete. Me ozala bana eh? Bana bele ya. Mama. Bo me esto es bolamba. Likango vyo bandi nangu zadi nangu biempo umwani kaka ningira nganda na kutibu sala musade. Mfongana yake nzea wakaka mfona bo. Umwani lukula dibala ya sika makamu nyonso fe ya sika. Ngadi mayela. Ngana sala kamusala yangwana na dingi uzwa ngana musala. Posi luto sokuto koti na mila makamu nyonso yukuzala na ya sika. Lande nini? Balubi mpena basanda ikusianje bankumu. Basanda mususu za kama disianze. Janvier, septembre ikusianje. Mikolo ndo lendi maladi vati ikusi ngakutu mkola mitano nazala kana tianze. Nyonso ikenda. Ikusianje nyonso. Sasa kama kumbo Zoba. Foni kuma mabebo, zazoba Pona tunyoka mobile no bandiko lela. Seko zazoba. Na bapesa nyankumbwa na mpontangu na buta makia. Na matele bite kaka wana baka misi bakusala paya. Oyo bebe ndenge ni misu paya mato iza kutela maiza kuzala bakula sie maboko kaka bolba mwana zali mayela mimi naomba pesa kinankumbwana kivedine papa nangai atala kwa mayele mingi papa nangai pesa kama mwana mayele te wamani badalika msusu bana bakombe bele zoba ka yuko mtozana mwana kisha sabu mpole bande mayela uyo natadi nango mtu natadi nangote papa nangasala kibongo pona kubatila bando kina familia vitu sala Sikolo ba sasa kaka kuzila. Batalika kuzila ni mwana kutana kama yele. Angona papa na bisasali bango bizo vio. Ala pesi ngakumbu zoba kubalanda ngayo. Balanda. Bakaka wana za dina zoba. Toka ndi mayela ileka. Nekumba munde. Obiye kumba na namba kadie. Nyonse ya banindele ya bantu mwindu ya bashinwa. Ya basena ngadi mpena lamba. Mususu mpena lamba. La lamba kampe. Nyonse. Ngai na leki saka kulamba nyonse na lamba. Omoni lokola uzana mobali te uzana bana. Wewe mtu kulamba ndongo lodiwana. Ana uzana musara ko. Merci mama. Mais awa ifuza calme mubulu te. Wala loko mwana mobali ndanga kufana naye atoyoka na malamu. Tukubunda na kubeta te. Comme ça, tu colles la bataille, il en bas dans la chambre. Chérie, ça va? Ça va bien. Ok. Oui, ça va. Ça va? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oui. On est chez les Ah, bon, au moins, on a eu tout ce coup-là. Tant qu'on a arrangé moi d'ako, tant qu'on a casco bilamba, on peut pas dire on l'a caché. Non. Ezala tango zo kusukula te olaki bilamba te leur nyonso ozali na chenette wana. C'est à moi à t'apprécier. Même nazali te mes présence nangai etikali ezo surveiller chenette na yo wana pesa yo cadeau pour le mariage. Ça va? On l'attend. Ok. Et c'est qui ça? Papa na bino. Bien. C'est qui ça? Mobile nangai mukolonda. Papa la tuni. Comment? Nakala kubandela tata na bino mpona zo komona ya mobile. D'accord. Oui, kubandi. Omoninga mobange? Bongo. Ko duma. Kiselansi azala kilukula lansi na Kiselansi azala kilukula lansi na Zoli boy ko maman, bandika siku ma discussion. Papa. Pesa mbala suka? Yeba te ngai mukolo ndako yo ngai patron donc ngamu na banofuta yo mbongo. Tu entends? Duma. Et puis c'est qui ça? Yo futé mbongo, est-ce que yo c'est qui? On est que na butu dans moi musao imaginer maman. C'est que ça payé. Et ça y est. Yé na yebi ete ayebi ko musala mais moi musala ngana luka nyaza butu. Mais yé pa yé ayo kosenga musala akufela mobile.
Oh. Donc le veuve, hein? bakoya kaka libula bangando soki bakendaka soki explication eleki molai la pauvre alukai makambo yango ayelinga fleur oyo oya mariage amonaki mariage lobi nazali koleka c'est gentil. Et comment on est nani? Zoba. Voilà. Je dois comme mon mais en tout cas, vous allez zoba donc, hein? Ça va? Naïvi si maman. Papa n'a pas ça la qui bon, on peut pas nous qui va dire un gâteau. Barakina mayela ibarakina na matele lipeka kantangu na takukuta mayela ibandi. Ah bon? Papa na bango asalaki na famille kwa bando baza. So apesi comme moko ya bien et ko sala bien te. Et on ba malamu kwa kama yele mina pesi zoba bato ba mola kaka. Azali zoba ba kolia ete. Paf. Mais on bien bola bala biloko ba e ba arabe ba chinois biloko nyonso. C'est maman là? Rigolo na ope mala kolamba. Maman. Ça va? Alors sikoyo omuli zero kotela kiwana kizine za mpanzi wana ekinde wana obana basani na ngana mo. Chérie, tu viens? Maman ya solo ndada mbadi no ya. C'est na yebse ki yo. Mais maman, je vais non. Qu'est-ce Donc on a nous. Na mwana yo wapi? Ngai? Ai. Nanzila te. Nazandu mpete isika antuka ngai longi oyo namona nanute. C'est pas vrai. On dirait na mona yo quelque part mais naziba isusipe wapi? Ntangu msusu soko bisi za kuleka mfuna mataka mingi na babisi wa midaye. Kwa benga kasiti tele. Sitinga? Siti tele. Kele na kuzina te. Ils vont se faire ça. Quelque chose, mais où? Je n'ai aucune idée. Viens, on va s'expliquer ici la chambre. Ça va un peu? Oui, papa a dit. Fanda. Oui. Déjà bien fait. Donc, on dit pas ici. La salle de la cauchemar. L'autre? L'autre m'a dit que moi, ma belle, bazo landangai, votre mode n'a qu'à bêta. Faut dramatiser, c'est rien. Ça va passer de toute façon. C'est simple à comprendre. C'est simple. Oui. C'est les rêves. Avec les choses. Regarde l'hôtel. Comment encore comme ça, les gens passent. Avec les kilos de bois, hein? Tu connais les bois qui? Les bois qui comme ça. Comme ça, comme les loups. Les loups comme ça, les poupées ici. Les sapons. Avec les... Mama, kisina ntakusanyisa kinga mapepi fora nteka katala yako dingana ndaba. Sika wana zungira nanu na doti bantu bakana bakupe ya mbwaki basapu na mtu uyibi nani uyo ndeke oya lubaka lokula muntu oya pizo kansa lubaka chapu zakumana masala na oya tuka wana oya kisuka wana sala kaboti zakumana na mitula basambu wana tele miboyo namoni baza kudeka mama toba ipai lukula baza kuwolola yo kalobi baza ba ikopi to ba fandi sala musala iko ferme yo ke to ko lutimbe to ko linga mama na tima so pa twa za ko linga te claro ko lu ba te pa twa toba soki nazali awa na mwasi na ngai yo koya awa te occupez-vous d'autres choses oyokinga tiens yesuka ndenge wana kende kusala musala mosusu kuna awa te omwana mosala ozwaki ya ndenge non avant qu'elle vienne je disais donc ezali bacauchemar voir l'heure ya mariage la cérémonie bitumbi yake na sima wana na mama non ça te revient peut-être dans l'esprit en wana
Ça va passer. Ça va passer, chérie. Comment n'avons pas quitté? Bon, qu'est-ce que tu veux que je t'amène? Des fraises, des pommes de terre, des pommes, des raisins. Raisins. En plus, n'a pas que tout, il y a tout que rien à restaurant chinois. Ah, parfait. Bien, camarade, parfait. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Les raisins, les pommes, et puis restaurant chinois le soir. Ok? Parfait. Chérie, excuse-moi. Nakoya na mwa otamo kia. Mandé que vous avez beaucoup de lobby et sélecté. C'est vrai que vous allez tenir un peu plus longtemps. Ça les faut rien pour tenir la veste. Ok, pas de problème. Donc vous faites ça ok, pas de problème. Je ferai un effort, hein. Mais Nakoya, pour toi, j'ai rien. D'accord? Ok. Bonjour. Mama, kurban na bango te banga ntima na soko kate balinga kayo te bango mi bade bazaliwana. Ata uzo to takajenda mama ya kama dia. Tara soko na mtoto kwa masolo ya bafilme ndio mwana posa na ndako. Ale ibanda, bote masolo na bia. Maman, biso photo to sayo. Mwana mama. Donc ukasate ke o le bali na biso et le kaki na mo pepete. Titoka ki tovana na veranda. Ndeka ile to yela ki mama ko oza mama na biso. Oza mama jeune, mère ba pinch. Tala kaka na ndenge di kambo ile kaki mukolo wana. Toza pe batu. To linga te ke non, mama lobi na biso biso tant to répondre ki mabe. To ke ni kaka to lala to saboter ndenge wana te. Oza mama biso tu. Ndenge oza mama esengo, oza mama na ngape. Oza mona, surtout moi sa papa, donc oza mama na biso tu. Vraiment na ki na passe mingi na tendaki na lala kite na loti bazo tungisanga na butu. Pourquoi kokima non, il faut senga pardon. Yepe place ala kite, yepe alalite bazo tungisama na problème wana. Yango mama toye ko senga vraiment na o ile kati nyon son échange de paroles sama tuana o limbi sabiso vraiment o limbi sengo mwasnanga vraiment limbi sanga moko pe lisusu na malobo ebimaki wana po to motema en tout cas poka kezomona na mais douleur penza na kati olimbisa biso na mwa makambo elekaki wana ya lobaka na tinene ngana ligene ngana wani ngene ya so banga mama so baba mama mkolo na bidi na ndo zaka mama wewe loni ya ona abika cité ba parole ndenge bimaki po et même pe na motema ne penza te mais zaka monoko ke lobi monte tant toke mutna mutala mais isali passe. Donc, quand tu as une solution, tu sais maman pardon na oyo les cas. Maman, au moins nous les ana, ma sœur se goûte à l'obéir à mille femmes. Tu as ça qui vont aider les acquis. Au moins les acquis n'ont qu'à kanda, mais là au Kanzaka aux maman et en plus aux appels à gêne, donc na cause dans la kanda na oti. Et moi tu as dit que tu sois là ma sœur, tu montres que non, tu sais pardon, faut tout vendre bien en dako. Moi nanda pour suivre maquiller les arcs, pour faire ailleurs nous c'est ça bien dit. Pour le quoi madenga mnasala ki yaona ye ulimbisanga kana zaka mwana noto ukasate ko za pena baninga pe o tourner pe boye okuta toi na garçon tout temps tout disait ya papier qui dinda on échanger okuta nyepa na problème wana make pa mama ba 5 pardon tant ha biso oh de l'école toi ki nango yango na pe
maman va monter matin limisa qui était te alimisa qui après limisa qui après ngabi non biso pe photo ken fa maman mais fa maman ba kena maboko pamba te donc c'est pardon il faut que lukata mbwengi moko boye to mwamba oyela maman na luki eloko o sebla na mo binda mais na qualité ba moment jeté na vite mais na vite olinga ba sokola autre pour que c'est on va me c'est moi je ma na ba buna o moi ba kena ida côté moi na ko na ba bombo ela kaizai kama maman siko côté la pe ata masasi ndambo papa to biki papa ni masasi te yo mama mama na sima ya pardon wana nina bakisa moke moni po mama ndenge vieza naza chômeur mais na kobongana nga kaka po nzambe alakisi tu nazolota nazodirige quelque part donc naza chef déjà quelque part mais na bumutu nde nanu eloko yango esalami te mais vraiment naza na susi mingi komona ke papa azwaka nga neti donc moko boye azozwanga neti quelque part bon azozwanga neti peut-être ou bien qu'est-ce que c'est donc azomona na valeur mingi te po nazali kola depuis ou bien soki ndenge nini nakoko explique lango naza chômeur mais nakozwa nga vie esengo alingi ngai ngai alingi esengo tokokola biso de tokobota tokokufa biso de mais quand même papa azwanga na mwa valeur moke na ndenge oyo tozozaela nazosengaka yo jeune encore mare apinti lisusu tala kaka jeune pour jeune bakutani na frère na bango donc yo ozalaka mwa eloba na ngai epa papa mpona so papa asimbi bacritique to kofinga yo koka kointervenir mama omoni nani pakulutu oyo alingaka asalela makambo ya libala akufa na pillage kasi eloko sikoyo ezenaki mama bongo sikoyo ata mo basentenga sikoyo to basentenga osepe merci beaucoup sikoyo mama bijou yango ata na ntongo boye kaka nakoli monene na kingo boye longolaka yango toyebi ozoyeba te ozoyeba ngo okolinga mpe tatikala te papa mini apesanga kado mariage mpo nalati yango te namona ale kungura yango nayi nakongaa bifo nalati yango kaka mona bango nyongo eza chere mibapire oyo ezala te mama mo ndenge ozolata ngo petro po tozaka mpe na niese na biso moko boye mais niese wana tozwa makambo omoni azali kolata bijou alongolaka te asokolaka nango alalaka nango alamukaka donc kaka ndenge wana mais ti aye kozwa cancer ya kingo alo cancer ya kingo moi tozalaka tiyo moko awa nzambe atia biso batiyo wana eruyaki na kati ebouche oyebi ke cancer est compliqué vie epesi libumu mpasi mutu mpasi ti donc lere bakesala opération siko bakati mpenza kingo mpenza pa batie kingo apart badébouche batiyo wana ti nsima nango baye kozongisa elingi esala bakunkikunki tinde bakata badébouche original mama mais mama longola nga mata kolala bayoyo ingo ya kokuya nazaka na mama moko mama oyebike chance kaka po niese azalaki ye moko bongo soki bakokango 5 bakati mitu 5 bakobosana moto mosusu batie mama mopesika moko pourquoi les cadeaux les bonbons avec les mamans? Oh là 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 là, quel poisonné! Ça c'est poisonné, non? Les cadeaux pour les mamans, c'est les matembele, c'est les sosos, c'est les gourmets. Et les bonbons c'est pour les enfants. Oh là 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 là, maman, l'intelligence, maman. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous qui les quittez, maman? Oh, non, pour la bonbon, vous avez fait maman cadeau, c'est poison. Il faut que vous allez. Ah, il y a aussi quoi sur la coupe. Il faut que vous allez, maman. En tout cas, ça m'a mis bien, maman. C'est les personnes de parler avec les feux de toi. Oh, moi, c'est ça. Maman, vraiment avec tous les sérieux, tu y es dans mon fond, tu sais, à part de panayo, bah, bon, moi, je suis biso de ces poisons. Il y a un cassinga na lait.
soki na baza kokilikite yo mikolo nyonso awa omwana mokebolo yokana sino to yalingaka ye te kolekela ndako ngana losolola kimo opesa bango pourquoi nalobi mama lui parler mama toko ya kosala maseki boye soki tozosala commentaire ya album ke mama amaki toko na fete tosala commentaire totala nkombo na yo bongo soki commentaire akosala tosala commentaire mama baza kokilikite yo ntango nyonso ngana ndima mpe na ntongo naki noza bokilono masasi mpenza ayawa po tosengo pardon mama teni bokilo baza kokosa yo balingaka yo te ubala tata mobibe tata nkoko ndenge wana yezeni fiapona mbongo mama manze pale bongo mama nema mama lobaka makambo bien lobaka makambo bien eza mawa mingi ya masasi lobaka makambo bien naye jetongo mutu apesaki idea bosoka yoki bwakoseka na biso koseka makambo mo azolo omoni babiloko oyo pe soki ozobwalinga besa makambo osi lingo oloba lopoto yo kotomboka te fokita mongo komera mona ke tolingi kasi nakitisa wana mo nakitisa nazoya nango mama oki j'ai passé bien eki moko fu en tout cas mama so bazobonga ya mono ndingalongako masasi tala je crois déjà fini baplan déjà kongo damango déjà tozie déjà nazoya nango mama yo esalaka to donc ndenge ozotalaka soki alongo nango aba ndeka tosobola kizelaka nazoya nazelaka ese Ça va? Ok, parfait. Voilà. Ok. Oui. Ok, mais bon, oui, tu as posté déjà lettre. Ok. Réponse dans 48 heures, mais you surtout, il faut être attentif. Ah, donc vous avez esprit évasifté. Voilà. Il faut faire sa instruction déjà nous tutoyer bien. On veille surtout sur moi là, ma caméra, tout ma caméra. Mais s'il y a un message. Oui, ça va. Ce qui est aujourd'hui, c'est oui, ça va. Il y a la vie, la rosée, la yoya. Et on a. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, ça va. Mais moi, je réfléchis, vous allez bien. Oui, c'est pas des cassés, oui, c'est bien. Bon, c'est pas. Et on se regarde là. Bonjour. Papa m'a dit quoi? Papa a donné la gâterie, hein? Papa a été à pour présenter un excuse pour l'incident de la fête de sinon, il y a des choses. Mais il y a des choses qui sont maman. Non, il y a des choses. Quand on a des choses qui sont donc papa m'a dit que comment la fête maman papa qui va. Tu t'imagines papa pour ma date d'anniversaire nangai. Papa bossa ina ko bossa. Papa me faisait jour anniversaire nangai on doit car sinon moi papa yote dans la chambre na fêter étalié. Mais na so rappeler papa pour rappeler que anniversaire nangai lelo avec ça le bureau chaque année va fêter raté. Siko apa wala li parti donc maman ngati o kana simbi parti na ndoto oyo kwa kaka kibakuna. Pona mwende mtu na bossa na ti. Si na osa na moto za pona na j'espère papa. Et en plus na ni papa na nami. Donc il peut avoir manqué tinga na fenda masasi boye il peut être msangana masasi totele mapoya sia ya nini on a outil lenda ndamo ya yebi et pas mo ndamo on utaki et pas jusque là il y a comment ça là hein donc à mon niveau quoi est-ce quoi yekuna yo kutabilo zo kwa ado na kati ndako na yebi teke ngai mutratika ndako wana na zande ngi koto tarabana mfande bayaka kaka pona oya ko bati makam. Mais tu dois consoler ma bête parce qu'il a quitté les problèmes que nous connaissons faisant la carte pour tout est besoin réglementaire. Ah ça la théâtre c'est que me voir quoi ça na mis sur bateau. Na tikeli et bon on va continuer na pour nous simbaquer tout ça. Mais ça c'était oui bien ma camarade c'est ninga ça. Il fallait aussi mais pas bunda. On sait ça ya ni. O tikeli. You know c'est mon arrangement. C'est mon arrangement. Il y a mon ami qui va là-bas mu kiwa o que le colinga mbele ba ya zo ala colinga mu kolonde ngi wana. Dudu sasa azar kwa koko na yi tolo bien azar kwa koko na yi d'intérêt na yi ba intérêt ni
azomiye bate pourquoi ça Kota papa imo. wana penza lekisi Alex soko asaka dimbalo simba ye oye koya eya ngamo ko komata kuna Mama yuko bwana na papa kwani yo pe so makamu so tuni oya ko baluka so bo banda kala wana ti ozaki na mwana muketi ko mama mubago mbula siko so moto baso sambo to so boya na papa bo ozo ko tuna lelo wana za makambo isele kana moya bo tuna mo teza mama buzu ngana kana ozo mwana mukeme kende ka kuzwa sake na yebi ke oyeli mbo kola kuna bafime tombo wa ya nini ya mwana oyeli na tongo boye po ya kukambo ako papa na mo mbena la like yawa mama na ozo ngambo ko memela nga sake na pesa yo za ka bongo ko zo bongo yo na bongo mingi yela nga sake Mama. Unaenda kwa nini? Buzuka binti tie ngo venu kana kata yenda kwa nini? Moja papa ni. Moja papa. Moja ile kutikana na hospitali kutoka binti badala ya kile msala ndio uzana nyo. Ninakompoa tu nyo isika ya kitu kwa mtoko. Donc papa mama mbele lobi azangine kate. Abata waya mwa reka kwa na nyo kwa mkwante. Donc papa la mtana. Ni baba bazaba ya mshaka. Titi. Kwa kwa ndiso titi. Kwa kwa Biwa de kushata uluka nini ba? Bagbo kala pesa la. Bantu kutuboka hizo. Papa mbaka. Bali na mte. Mbali na haja ya mbali. Yawana monye kelele na msalo kwa mume bisi aya ozanga tikana na hospitali. Leo zoka binti bwana babiju na kingu sana longula ta babiju. Leo peke papa mimi ndio wangu. Na maladi kabo. Kuna lugalo wa bafone. Na tale kwa na mtame na limite Eso lo vani pensare na kama live. Restaurant kutoketi kwa yeti. Na ndala. Mama. Unasoma nini leo? Unafati? Unazungumzia kwa mimi pale natoka dieti, Wewe na daktari Ferrari ya hii. Tena za musala nzapi. Natilia za daktari. Tempoa mama. Uyibi makamu nyonso nzambi aledikaka. Nzambi mutasali. Umoni doktolo akuchikusala bakizamena nyonso. Kanti soko nzambi alakisite izadi mphasi. Mayezo ba docteur bazosala ngo nzambi nde mutandakisi bango. Mama mbo uyebi mwasi mususa zalaki akufa kina na fieve. Ayibi sagio. Mbozo ba nini kwa ndio sana. Mbona sasa nini? Tempo unakumona tu connais les traits là. Le bas Congo Kinshasa, Balungu. Inyata kimpe mwasi mususu azalakia. Mwasi mususu mpya. Wani ndo bazo balanga maladi kwa masuri zeki sana wana. Tusambila kaka kansi. Bon mama. Kulukana biso do kutoro kansi tubandana na lusamba. Frère. Bon to kama miso to fuka. Oh nzambe tata wa biso ya bolingo yo nde okelaki mokili oyo tozali kobondela mpona sere na biso lipati oyo azali kobela c'est rien là. Cérémonie
nini sana kasanda so na bengi yo pembeni awa pote solo omoni se nga ava na banda kosalela nzambe naza kosala banzela mabe naza kokota na bandako ya bato kaka bamba nokozwa biloko ya bato kokende koteka kokota na mabutu banini biloko ya ndenge okula voler yango wana atikaka mosala wana ezali mosala moko ya mabe nasalaka kosala voler me ngai nazalaki sorcier bon otika na yo sero wana eza misala ya mabe wana nga na mbala suka tokende kokota na ndako moko boye na ndako wana tokotaka tozwi biloko tozwi baposte téléviseur tozwi baradio oninga mokolo mosusu ntango tozalaki na kiselansi bakotilaki biso na ndako bazwaki ndeke na biso bamemi yango wana biso te wana groupe mosusu ntango tozwi biloko déjà se nabimaki namoni moninga azobima te nazongi namoni atelemi azotala statuete moko boye ezalaki na chaînette kabime toke kokodiko toke otenga fo nazwaka chaînette oyo ifo nazwa yango namona kaka abandi olongola chaînette kolongola longola ye kaka wana kokwea kokende libela nani akufi moninga na nga na kokodio kokende libela oyo mpe ezalaki chaînette ya mabe ya magie banda ntango namonaki ezokwana esali nga somo na tiki nde nakomosalela yesu ntango toza kopriye wana nalingaka mongongo ezoloba na nga fongola miso tala eloko eza na nzoto ya ser wana fongola miso nafongoli ntango natali chaînette wana epetinga ya motema epuis chaînette wana ekokani ndenge moko oyo ezalaki na ndako wana place biso tokendaki koyiba donc chaînette wana eza ya mabe eza ya magie est ce que ye asombaki yango wana fereri ye asumbaki te mobali na ye moto amemilaki ye alata na feti mpe mikolo nyonso azala aza kulamba etieni wana ezanga te na nsingo soki ezangi mobali asidiki alubi alulilaka ye na etieni wana etieni wana eza etieni ya mazi te chaîne wana soki akontinue na chaînette wana akufa atika nde kolata yango to namoni ifo na patron na yo tosolola patron okusolola kasi ngai namonaka patron azali na bankisi ngai nazalaka na ndeko na ngai mpe sereli akufilaki kaka na ndako tina nga nayaki kosalela mosala na ndako oyo yango wana ndeko na ngai ya mwasi jolofini nkovi zalaki awa na libala silaki kaka poso libala pe libala ya motu akufi akontinue sokolata chaînette wana eza bien te mais ye patron ayebi te ayebi te ke chaînette wana eza sereli patron ayebi nani mpona nini akangamaka kaka nde alatalata mbadi aza amonaka moko eza kitoko aza kumona lokola ye mtu abumaka basi naye yasolofile yakatukenda kusolola kuna libala otamusuka kuyunga Maman, c'est fatigué? Maman? Vous avez l'autre? Ngai naye nazadi awa nazadi musadi ya nzambi yotieni ukuli kusala ngai lokote naza kulungula yo na nkumbu ya ntata nzambi oyo asalaki mokidi oyo yo satana ulekaka na mayela te na makasi te naza kulungula tieni oyo bana yo na nkumbu ya uyasaraki mokili sante ukusalanga lukote Maman. Bonjour maman. Madame Nika. Maman, etanga.
bayesinga sango na yo mama esalinga mawa ya mingi mpenza kutu na sambeli mpo na yo nasambeli makasi me na sentir mpenza ke vraiment namoni nzambe ndenge nazolamusa yo lamuki otelemi mama nakumisi nzambe ya trop mama ndenge ozozala maladi bonge ezosalanga mpasi parce que nazokoka même kowumela te nazomona ya misi nisi ezotelemanga déjà donc mama na ozokandi nalo c'est donc maman papa namoni koko okende na examiner namoni eloko moko te. Mais comment est-ce que l'examen suis athée parce que ndenge na ndako na kozwa ye qui vraiment fatigué quoi alimbaki natalaki tension ta mosu akolemba kokauza tension bie kokita komata tension eza malamu l'examen mosusu namoni examen onga na kosala te ekokozala bien bamalaise wana esalaki ye babiloko mosu aliaki. Donc tension eza normal. Eza normal. Comment tu te sens maintenant? Ça va bien? Bokoyi okende so bokende na ndako bomoni ke problème ezali bokozongela. Est-ce que parce que osala ngo précipitamment te? Papa namoni eloko te namungama te mosala onga na yekola yango wana. Parce que nazwaki na ndako ndengaki kolemba mama et puis na tokoma eloko eza te bon mais peut-être que nzambe asali on ne sait jamais. Okende so bomoni ke bamalaise wana ekontinue même pour ça va. Hein? Ok, ça va pour aller. Bon, toi les gars, la réception. Bon les gars. Ça va. Mina nukula kakusianze makambo nyonso soko tubanda kutambula na maboko soko makolo ikusala dikolo tuyidi kakati kasi ngai soki balobinde bankumbu isianze yangai nkumbu isianze il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Que s'en aller tout simplement. Papa, Papa, debout, hein? Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Demain. Allez, tu chantes. Tu peux chanter comme moi. Pas de chanter comme moi. Moi, pas chanter les chansons. Moi, chanter les hymnes de l'église. Tu chantes un peu la chanson que le petit Suzuki a chanté. Ça va? Maman, Java. Alors? Moi, c'est l'hôpital, moi, c'est maladie. Lui, c'est les fêtes. Qui? C'est les danses, les fêtes. Papa, ce n'est pas joli, hein? Non, je n'ai pas bu. Mais je suis content. Content de qui? Content de qui et quoi de comment? Je suis chez moi, je ne peux être que content. Et oui, Nipati, ma chérie? Chouchou? Nipati, ma chouchou, tu viens? Utiki mwasi awa, yomu kuzwa sianse na yotata mbimba, ubadi mwane ya mkempe ya kitoko ya mundele. Utika la kusundula mwasi awa, mwasi na maladi, alele mutakusimba ya zadidi, akenda boy mutakusimba ya zadidi. Basala kabongo? Mwasi atika li kubela awa? Bela kasi? Il est parti l'hôpital. Oh là là. Oh, papa. Ukanisa kampe ko? À quel hôpital? Ini suku badize ni usaku mwana pendo kwa. Nene memeke l'hôpital. Yo kile kile l'hôpital. Papa na yazui mwana na yake ilaye. Papa na ye. Ake ina l'hôpital. Na kolanda epete. Kansi na okende kuna pona ngeno bonde la ye. Non, na okende te. Oh ya kutika ye moko.
J'allais bien. Madame. J'allais bien. Mais yo, ça qui voit dans l'air, parce que vous soyez pour la nez, non, vous savez. Hein? Vous surveillez Nani, maman est partie en même temps. Entrez. Oh. Maman. Goda. Oui, entrez. Hein? Là, ici, bantu baza kutusana na makamba. Zoba, le plus. Abeli makasi. Ngai mokolo ndako, nakoyebisa kota ou bien te. C'est pas à toi. Hein? Vous encore, venez ici. Maman malade ici, maman est partie, pas de visiteur ici. Moi seul ici, pas de sentinelle ici. Hein? Zoba. Travail, parce que moi, maman malade, l'hôpital. Écoutez-moi ça. C'est moi le patron ici, c'est de moi qui dois demander. Oui, papa. Papa de l'une partie, papa Kodia Tininga, c'est sur les trucs. Ah. Il a. Quoi il a? Maman est passée comment? Ah, ça n'a bien. La tige écoute à quel téléphone on vient qui peut m'ajouter la photo. Ah, enfin, qui est. C'est comme j'ai dit. Non, on en a été. Vous n'allez pas papa naïe. Où est le problème? Papa voudrait que je. Pardon? Ok, merci. Hein? On a papa qui dit merci. Nazi Mukanda. Nakuya. Ndenge na lobaki na kolanda yete papa na ye. C'est que papa lingana que nous bonde la ye, nous bonde la yete. Et c'est fini comme ça. Voilà. Papa. Oui. Qu'est-ce ça? Oui. Umana ke palazali itieni tena ndao. Chaîne? Tontangu mama zalaki kubela makasi na sima na ndenge na lubi. Sika ntangu alali za kubalukana munde itieni ikangie makasi na funguli itieni na tina sambele mbara mu kupongi zwinga na sime tangu na lamu na moni susu itieni te. Yo moto zake chaîne. Tena zwite na lungula kina. Lungula kiango chakwa. Tangu na tina meza na sambele. Sika wanaibidi susu tena lali ponyika ka wanamoni ba perkisi baza kuya na lali mbara mu. Donc il ngolo ba keli patia ke papa na ye sans chaînette. Ezala kitena kingu na ye. Mama zo. Okola kisangani sika chaînette. Okola kiango pona ni nana tina kiyo. Ok, directement dans la chambre, tu me cherches la chaînette où tu as caché. Sinon, je vais en faire une bouillie. Tu entends? Je vais te faire une bouillie. Allez, Soba. En route. Parti, Soba. Comment? Avec quelle permission que vous l'avez la chaînette? Mais qui va passer là? Merde. Et là, je dois me préparer pour aller chercher. Je dois la suivre chez son père. La chaînette là-bas. Comment ça, on sort à croissant? Papa, distance, on est dans les baguettes. Ça va? Bien, en forme. Parce que nous avons un médecin de bataille, madame, comment? Oh non, ça va. Ensuite, il y a des erreurs à médecin, mais ça va, hein? Papa, bien. Non, qui qu'on a pour ça au bien, vraiment. Ah bon? Ah. Tu as au sable, il y a bon, cauchemar, c'est un jour, mon abat, n'a pas de temps, lui, c'est l'été. Même barré, il faut nous avoir le terme. Surtout, papa, nous savons qu'il va la battre, vraiment. Et nous, tiens, ah, donc, on a sur le a battu des barrières, on a vu donc, aux hommes, on a été dans le cauchemar, on a battu quoi. Alors, si papa, on a battu, par contre, ils sont en gros, la seule ligne, on a l'autre. Ça, c'est pas l'imagination qui a l'air. Je suis au vendre pendant un temps pour récupérer. Hein? Non. Mais ça va, on a que vous avez bien. Papa, on va mettre la raisin. La raisin, hein, sur la bimine, il n'y a pas de problème. Bimine, on ressemble à l'alimentation, on a quoi, on a battu à la raisin trop. On est très bien. On est bien. Moi, je sais rien. Ça va. Mais comment? Vous en avez jeté? Qu'est-ce qui se passe? Au moins, on a fait malade,
C'est pas les autres, c'est pas l'ongolais, on a bien coupé la bombe, donc on y est passé que Zali. Mais c'est quoi ça? On y est moi c'est d'ailleurs autour de santé dans Dengenini, on est là qui Dengenini au bain de bijoux. Tu crois que les bijoux c'est plus important que moi? Bien, sa santé est bonne, elle est toute frayante. Elle prend un sucre avec vous, son père, il n'y a pas de problème. Ça se voit. On retourne à l'unité, vous aurez regardé bijoux. Bijoux c'est quoi? Et puis, Papa Bokilo, tout ce que vous avez fait là, moi, si je l'hôpital et puis de l'hôpital ici, c'est un enlèvement. J'avais du boulot. Voilà. Nous nous sommes déplacés du bureau pour aller travailler ailleurs. Oui, tu as découché, il faut l'admettre. Non. Comment? Et tu appelles ça enlèvement? C'est un enlèvement au Sali. Arrange les mots, hein. Mais comment? Ok. Tu l'as abandonné à la maison, elle est malade, et puis tu es dans l'hôpital, et tu appelles ça enlèvement? Je ne l'ai pas. Tu l'as abandonné, quoi. Et tu viens ici, au lieu de baser d'abord la santé de ta femme, nous tu commences par les bijoux. C'est comme si les bijoux étaient plus importants que ma fille. Elle est votre fille. Et alors, elle fut votre fille. Elle le reste. Mais maintenant, elle est ma femme. Mais comment? Mais elle reste ma fille. L'argent de la dot. Tout ce qui est de la dot, j'avais payé. Je ne suis resté avec aucune dette. L'histoire des bijoux, les bijoux n'étaient pas inclus dans ma camadote, non? Oui, chérie. Oui. C'est un trésor. De tout cas, cela ne tienne, ma fille. Ceux qui ont monique les bijoux, c'est le plus important que moi en Angaï. Donne-moi la facture, c'est quoi et je paye. Parce que avec les bijoux à thé. Avec d'ailleurs 100 bijoux. Ah bon, Bokilo. Avec les bijoux, je te dis. Ok, Bokilo, donc, je conclus que c'est vous qui avez pris le bijou. Je n'en ai pas besoin, je vous donne la facture. Qu'est-ce que ça représente? C'est si cher. Mais donne-moi ça. C'est de l'or. Cesse de torpiller ma fille pour un bijou à Pambo. Ok? Écoutez, papa, je suis venu ici pour prendre ma fille un point, un trait. Il ne faut pas que tout ça aille. Il ne faut pas l'embêter pour un bijou à Pambo. Je ne sais pas où. Donc, non, soit bijou à la vie. Azaki moi nanayo mais maintenant a commis moi si elle reste ma fille jusqu'à la fin de temps. Na yo kuzoyer moi si nanga. Il faut tout le point de vue de ça les gars OK nayo. Alors chérie. Papa na mona kende kanga mona ko vete so sheme ka ko yaki ube sa ini na nda kende ka papa. Voilà. Ouais, na zoma azoluka ne ba refe bele. Donc ala na nda utauluka ba refe bele. Comme tu veux. À ton âge, là, tu vas découcher. Non, je n'ai pas découché. Je n'ai pas découché. Papa, non, tu as pas raison. Bon, non, oui, ou bien au Tindoué, que moi, je n'ai pas envie de venir chez vous là-bas. Hein? Il y a Tindoué, au raisin. Bon, ça va. Non, mais on va régler ça. On va régler ça, ma chérie. Dis, au moins, moi, on a juillet, hein? Oui. Hein? Pardon? Elle est pétillante de santé. Donc, à tel quoi, Zobé, là, pour nous. J'entends, elle présage déjà une quoi? C'est une mise en garde dans la vie. Moi, on a aujourd'hui bien, auquel on a bien. On a eu sangoté que nous avons besoin de l'hôpital. Papa, parce que l'homme est au lobby, hein? C'est pas moi qui l'ai fait. Je ne voulais pas de ce mariage. tangu kaka ukenga na binadungula itieni wa na ndio mimi nakumbwa nzambi na zakudungula itieni boy nafungudi itieni bie mama beladi na ye akoti na sambele na tidi kolo ya mezi fereri na ngoni mbala moko ba verikisi poni mbala moko mbala nale kaka na simewana isidi tangu na namuki itieni zali bisusudi ona eza chaînette moko ya magie ezongi place ekutaki sikawa na sababu mimi bali binde ngana ibi itieni mungai na iba itieni mtu na ibi nzambi na kenda kuiba itieni tulukwa itieni ndio na ibi makambo kanti mwana lubana bango izaditi no ngana kozala patron na so ba yeto solo anaye na kozela ya to solo funa itieni si to solo fereri yo kanisi mtu akujikutika makambo na yeka kampo soki busolo no akobongo la motema akobongo biso ngeso to bongo liti fereri kaka ndenge naza kuluba kuzunga na kaka ntangu yoke ina nsungi halubina nkungu ya nzambi itieni oyo ikulungu na lungu di itieni na nsingu ya mama ladi na eka
nakenda kutia na sambre likolo ya meza verkisi ngamukona lali na sime nana mukabo zadi susu Zoba. Bonjour frère. Bonjour frère. Ah, bonjour frère. Ah, chérie. Je me rappelle. Non. Regarde. Voilà. Donc, pour que je te dise un mot sur ça. Tu vas voir. C'est un tableau, ça écrit Kim Cold plus. Hein? Les moyens de communication le plus avantageux n'a pas de connaissance sur la poto ti awa. Ah bon? C'est le confort de la communication. Et l'ingolomani. Ce que vous avez communiqué dans la poto, vous avez téléphoné awa. Au là le plus tranquillement possible et calmement pendant le plus longtemps possible aussi. Ah oui. Bon, chérie, au monde nani cousine moi je lui ai balalé mbiwana. Oui, en Belgique, oui. Camarade na Domingos. Oui. Vetokeli. Bango siko ndi pour osola na bango. Kata minutes na place na benga kana. Non, vous voyez ça bango va contacter Kin Cold plus. Donc moi je dois benga na to osola. Ndenge oui, ndenge pour la bilamba bona neti. Il a essayé de même aux en Angleterre. Donc, même en Angleterre, Irlande, tout ça. Au téléphone. Non, mais le genre, il est monté. Voilà, par exemple. Ce sera plus facile. Voilà. Hein? Voilà. Yo. Tu as pourquoi ma distraire là, mon pour ma téléphone. Pardon, frère. Dans un solo. Oui. Non, Maman. Zoba, yo. Ah, bon, il parti. Non, yo kate. Non, c'est quelqu'un papa quoi, il va dire. La boue, oh, c'est un amboité. La semaine big na fuma la dit pour la. Donc il pas problème ti. Na la zoko na msala pour bomela na bala ngati. Zoba, na la ndako. C'est lui qui wapi. Mama tuna kana mabengi mama itieni wana itieni ya makambo. Zoba. Izadi itieni ya makambo minene mama. Nalubaki na umukolo mususu. Mwasi oyo landaki awa akufa. Mwasi mususu mpe banyeta ki lisusu na tele oyo kende ki Congo Terina. Chenete za. Mama. Sambela ngai. Riba kalera chenete wala itieni idimo na ndenge na yango ngana za kulubana yo mama kitisa mutima. Makambo izadi. Uzadi mwana mukingana zadi mama na kuiba itieni mpona nini? Kona lati nango wapi mama? Ibunga est-ce yo muna ngana ngote na mtama na laki. Na lungu laki ngaende na lungu laki na nsili. Voilà. Yo bona na meze, very kiss. Ali. Na bamba ni na sime wana na kongi bibela mama. Tangu na mukitieni azadi susu. Na kuluba nini mama? Nilibozo ozala impoli. Koma kola kwa madaba ndalo lo ngresene. Ulala kina manadi. Koma mtaza kubela abwata kakalitie. Itieni nini wana ukenda kushukula na itieni. Usala bwana itieni. Bali na lingi bongo zoba anga ye. Mama. Siko yiko barabani. Utaki shenet wana. Ubombi yango. Nabumba. Utaki yango. Nateki te. Mama tukusolola kaka. Tukusolola. Zoba na bona mema makambale. Zoba na okobi. Chenette, vous êtes dans le chenette en haut. Et ça, il est dans le limite. Calme, ma chérie. Maman, Papa, Lelo, Olambela Kibiso, Nini. Parfait. On va goûter le crocodile Ungaingai. Hein? Bien. Maman, bon, cela qui est chez n'est pas frère Chaba. Non, frère. Vous solez nango.
makambo ya ndako oyo nga nakamata nabimisa epai ya ferere. Voilà. Ferere kaka mpona losambo mpona ndako te papa. Ah, d'accord. Wana bituidi na ngai te. D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Osiki papa na ngai ngo makena l'esprit ko la chaînette, na tu la chaînette awa ko ma ngati tsamutema. Non, okozila ngo lipati na ndenge wana te. Faut aller calmement. Mais maman, osambela kati. Nasambilaka papa na lanzi na ngai nayiba ngai na lanzi. Non, 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 lobi koyiba te. Oyibi ke lokola tosambilaka biso bato nzambe moyibi ezali mabe. Nayibi papa. Ezali mabe. Sorsi kutu natika nayiba kaka. Ah. Alors, yebisa maman na nalembe, hein? Sika yango ezali. Donc comment on dirait qu'on a mis dans un bon sala? Non, non, il faut en arriver là, hein? Wana ezali. Maman zoba zoba. Papa. Hein? Yebisa maman, hein? Nayibi te papa, nayibi mpo ipai ezali te. Quand on dit comme ça, hein? Solo na vanda na yokakata na nkili. Maman, on a comme ba film, hein? Nalambila yo fufu, hein? On a joué, tu es comme na joué, vu au ndini. C'est pas que tu viens? Na joué. Ndenge na yebisi yo chérie. Donc, Chenette azaki nango. Le moko boyeba soki bato akosambela baye, le ezosambela akui na pongi. Maman zoba zoba mwana mosala, je ne sais pas ce qui ye moto azwi yango soki nani yango Chenette omona te. Tika tutu. Okokoyebisanga nyonso mais sauf wana nakokondimelo te. Ndenge yo papa mobimela kati ya ndako bazoyebisa oyebi makambo toza nango oke kuna oke kolangwa soki makambo nini otiki makambo na ndako ndenge mosusu okayebisanga ndenge nakondimelo te yo okosala ndenge wana trop pris na nini nayebisi yo bien ke veyaka sur makambo oyo toza nango nga na yo okei sikoyo ale otelese faire bon namoni sikoyo je vois yango wana bokomi konéglige mwana bozofinga mwana na ndako bozosala makambo nyonso parce que obandi kolinga mwana mwasi wana alors ozomona sikoyo mpona kosakrifie ye ekomeli yo ngambo parce que osolingi ye ndu mais oyo wana te ozoyoka parce que toyokanaki te objectif na biso nani toatteindre yango te alors il faut toatteindre objectif na biso ndenge tosinyaki nga na yo oya koyebisanga makambo wana oyebisi ko baconséquence wana oye koya nsima soki basanction eye soki basanction eye nana kosubir yango ngai nasubir basanction na likambo ngai nasali te dudu basalaka ndenge wana ya biso mibale ozoba mpe ozokumisa yango ya biso mibale nandimela yo nandima na oyo wana ozoloba boni boyi ko dudu boni boyi donc mwana ye awa po aya kopanzanga makita awa epa mama koluka kutu likambo na mwana te nalingi nde nayoka sango chenete wana te mona il faut être parce que oyebi ke na 48 heures soki chenete ebungi oyebi basanction oyo ekoya soko eye nga na koko futa makambo ya yo te ya imprudence na yo mais comment osala imprudence mais nous avons signé un pacte toi et moi c'est tout oyo ozoloba kutu wana ça n'a même pas de sens makambo na zoloba eza ya chine sikoyo mama wana zobazoba zokomonana te je ne comprends plus rien c'est inexplicable namona te pa mobima na kati ya ndako bazoyebisa oyebiki naza na kati ya makambo olingi ozala ta koveyaka siri makambo bozala mais c'est ce que je suis en train de faire à l'air doudou je suis parlé je suis assis je m'occupe de tout sauf que j'étais un peu pris l'air à Koyaki il fallait l'amener à l'hôpital et puis les soins est-ce que toi tu es allé à l'hôpital okendeki et là on est koprovenga oyebi sacrifice ninga nasala libala na ngai libala oyo ya ngai nali naza boye mpona likambo nga nazoluka mais sikoyo oyo koyebisanga ke ezalaki ndenge wana nga nabetelo maboko dudu oyebi nga na malamu te koyebisanga biloko wana te nalingi namona deja nayoki yo mais maintenant likambo oyoki ngai etekali solution te likambo ya shaba nayebisaki yo likambo yawa nabengisaki ye comme d'habitude. Hein? Ça va? La solution c'est toi. Eh bien, bien.
donc mutu moko vraiment donc makambo na yo omona kaka makambo nyonso ozwaka ngo kaka na légère nakamwaka yo dudu na makambo oko kozwa na sérieux ozwaka ngo sérieux te olingaka kaka kozala kaka ndenge wana en l'air donc na comprenaka yo te. Je vais aménager. Oui, entrez. Bonjour frère. Ah, Allez, c'est facile. Hein? Ah, on s'est retrouvé, hein? D'accord. Bon, oui, petite soeur là. Maman Bolingo. Frère Chaba, Zana, il y a un peu de balai. On a un peu de Bon, ils ont quand même c'est gros. C'est une spécialité. C'est comme ça sert. Bon, mon sœur, ils sont passés dans Zambie. Dans le moni danger, ils ont la frère Mayo. Il faut quand même prévenir dans le danger. Frère, mon colonne, l'hôpital n'a pas de bureau, tant que solo là qui, la zone nanda, la fandi, la canisi, la monique, vous avez confié dans la ebisaki. Il y a un comme professeur une adresse, mais il faut tout continuer tout solo. Omoni mukonayaka nanda kwepa na yo poto sala losambo pona mwasi na yo tokanga miso tant que ça prière mungongo moko ezoloba nanga fongola miso tant na fongola miso ezoloba nanga tala eloko mo ezali boso nanga na fongola tala chaînette mwasi na lataki ndenge na yebisaki yo ezali ya mabe na kosenga yo omema chaînette wana epa basali ya nzambe po ete babebisa ngo po sino te kolukela mwasi na yo liwa. Frère nakamwe bon omoni eza lisolo mpe oye nango epai na ngai maye mpe natiki eza te nakoti kaka me nakokama yo antuka bafrère asikoyo bokoma mpe na mwa exagération na makambo mosusu bino boloba moni eza ndako ya motu quand même okei mpo na losambo kendela mpo na losambo bon sikoyo okomi okota na makambo ya chaînette oyo ya mwasi na ye chaînette ya mwasi na esali nini parce que na ndenge ezali wana nayebi ke ye asombelaki mwasi na chaînette mpo na mariage na bango ezali cadeau ya mariage asombelaki mwasi na ye biso nyonso tozali na fete wana bijou mpe etekamaka nde na zambe eza partout bon sikoyo yo okomi koloba o eza mabe bobona ozomona te ke quelque part bozokende kokotisa batrouble na bafoya bato indirectement ozoyeba na makambo ozosala te frère chaînette wana place asombaki bategelaki eza ya mabe akamata yango apesa yango na basali ya nzambe babebisa yango comme voyant toloba ndenge wana mais nga nazokokamba ndenge nini frère oza koinsiste ke eza mabe te mais biso mpe yango ngai mpe mpo nga nazoli likambo yango kata ngai mpe nazokamba ndenge nini ozokoinsiste ke eza mabe parce que bijou esombali nango na zando moto asombeli mwasi ne bijou yo komi koinsiste ke eza mabe bijou ezalaka moko te c'est pas yo mpe kozalaka wana ntango mosusu okoloba likambo ndenge wana ntango bakozwa bijou bapesi yo ale oprofite nango ozwi yango mpo na mwasi na yo oke koteka pozongongo omoni nga mpe nayebi te mpo tosala badiscussion tala frère soki yo koyebisa mwasi na yo te nga na koyebisa ye nakokomela mpo nayebisa ye bon nga mpe naza presse nazokende na nga frère nayebi okokende boye okofana ta moke topartage mwa système moke nga mpe nazalaka se rangi nga mpe na plia moko kaka ya secret bon lokola to okoti na ndako na biso okomi na ndako ya frère na yo otala ya sere na yo non comme oza mpe ozali sere osambelaka bon na bandeko ya temps en temps tosololaka mpe liloba nzambe problème eza te omela ata mwa secret lokola te biloko eza te omoni po batebunya otanga ata mosusu liloba nzambe mais nani na bino campagne ezali bainvitation ezali ya na kati yango oyo mpe napesa mose campagne eza na kekole kozanga te vraiment
frère yo mokolo wana bosololaki ezalaki likambo ya yo moko to esprit moto eyelaki yo ndenge omoni ezali nzambe nde alakisaki ngai eloko wana ezali mabe ezanga moko te patalaka mwaji oyo bon frère santé merci après c'est un client c'est le yawa invitation pour la campagne campagne na bango bon frère okoki koya na chaînette wana na campagne tobikisa yango d'accord obosana te oya nango na campagne bon ser nga nakei nakozana esengo soki boye na campagne mais frère omoni mikolo oyo transport ekomi pasi yango lomoni mpe nazokobola balero na ondima mwa moke oyo tobongisaki mpona transport na yo ezali mpona yebi biso mwa moke na transport c'est tout bon merci ok okotika malamu bon comment santé na campagne bien bien sikoyo ozotolanga osalaki soki akoki okei ozongi epai na yo moko oyebi kote wana ngai nasakanaka te esi nasalaki makambo nyonso parfait nalinga oyo koleka mpona yango biloko ya boye oyo esisi zonga kende koluka chenete ça va obongi oye beauté bimi bobilamba oyo mona oka lelo loba nde mpo olati bijou oyo yango wana obongi me koloba teke mpo nalataka bango bandaka ozomona te bato baotala nde baotala de bijou ovianga merci te ozamona mabe longwa wa bonga minakotaki na zongo oyo pesinga merci te jour wana sina lobaki no na motima ese oyebi ko biso oyo ebongisi vi na biso elonga na osepela mingi yango wana ovi ebongi mpenza nde toza awa do nazomona yasi tokomi deja kuna deja na poto tokomi na poto deja alors na ngai tosala boye tomata directement train matadi toteki yango na badouanier tokangi directement billet na kati ya bato isi tomati nord masasi comme ezubo yo lingo tofanda yo yebisengi oboza na moto assure oyo opesa biso mbongo ya bijou wana na valeur nango ezali bongo te nayebi sikoyo nabangi mpona le temps tokopere na zando awa moto wana mpe nde nalotili epe nde otoni akolinga apianga ba 3 tranche 4 tranche bijou eza masiki te ozomona sikoyo nalingi non mi mpo tokende badouanier o matadi wana ya port toteki yango directement tosomi billet tozwi bato na biso masasi makambo ya badouanier wana ngai ngai nakokoka bongo te ngai alingaki kaka toluki moto moko asir ata tanti jetu wana oyo ya paris wana fulange me aza camarade ya mama aorevese amona aorevese yango nabi nga mpe meme na zando na bangi mpona bato baconnaissance nde bakotala nakonginda ekorevese parce que tokosala dépense mingi te na ndenge ya bato tolia barestaurant te tomemi bagratania toso basukali na biso babiskuit ngube ekauka donc toso babiloko ebelebele donc tomemi yango tolia yango nzela tocamoufle kaka je tile tokóma na nord toza na longino ya biso 1.3 voyage ya bato combien de mois tokosala na kati ya bato mais kasi yango mbongo yango combien oyo tokozala nango mpo tofuta babato wana ata kutu tokolia bagrata tofuta combien bagratania nguba mobeso ya kokauka no l'essentiel eke tokomaka na poto po meza te naye okoma poto na 10 kilo olingi bongo mi torécupéré toeleo na grave masasi bongo te mpo nitokeka nzela brasa te tika tala mbongo basala nango bablaga ndenge wana te oyebi so tobi tokenzela braza contrôle oyo eza na nzela braza oyebi yango moto mosusu sikoyo nzoka akanela na ndenge akala arevosika na bora boyo contour retrait akanga mitifa nko
Bazabor, eh, tika. Même ce côté va contrôler Babadioté. Mais n'angambo côté kuna. Contrôle ça marawana, ba ngaba confisquer loko. Alors wana mabe. Ah bu oh e ko na mai. Oh. Non to ça en tout cas matin. Hein? Hein? Ou bien ngana kende yo otikala. En attendant ngana kende soki ndenge nini na benga na phone o landinga. Matari sona sana sari ba biye makamtu. Mais c'est un gars rouge, hein? Bon, Namour venait de péter, hein? Namour, tu es banana, je suis nazoka bien ti. Nazoka moins fièvre, hein? C'est comme Moutou, Namour, on remet super comme rouge, banana tongo. Et on a tout mieux. Ils sont pétés, ils m'ont mouké. Aujourd'hui, qui mouké? Hein? C'est ça qui t'est. J'ai l'air de quoi respirer de massage. What? Pharmacie, moi, ils ont la quoi? C'est là, non, c'est là, non. Vous avez la pharmacie? Attends, nous vas-y, quand même. Comment vous avez dit? C'est la chose à blague à vous. Yo na sene aucune pharmacie yo moko tikanga. Nous avons confiance dans ngate ko tikango lo bi. Confiance eza nango mais na vie. Ou bien tika na simba yo kene pharmacie oluka. Tika makabwana. Si bo benga bana na luka mutu moko tinda ka. Ko tinda ko. Yo be bon tout. Ko musanga mo makamuzanga na ngwe masati. Ya solo ko maka. Vie ezobo. Tu n'as pas volonté de zongo te ngana zongo te. Le quoi na ko zongo ngamo na zinga volonté de zongo. Tu connais te malaka no soma spirit. C'est-à-dire yo na ngata pantalon na mokaba. Yo go kende te sangai ngapi na go kende te san yo. Déplacement na yo pona compagnon na ko banga pona bako to timvundu. Na ko mi go lenga lo ko lengela. Hein? Pona na la chaîne. Na ko tinda petia ko somba aspirine. Dala kale. Hein? Masa il faut oui que ngana ko ke boete sans tenir la capacité. Oh la papa. Oui papa, bon, ngana zo voyager, amono ile ko boy. Akotika yo? Ngana olaxe chenet na la kika ke na zo voyager po aluka ngati. Ni yo éviter que kuna moto yali, moto zo pela kuna ndaka bazuluka ngo lero. Oba mona yo bimi so ba ko arrêter osiko. Mais obi ke bana bimaki déjà bana lo bitin lelo na bi ke papa ça bandi déjà ko lukanga. Si yango yo ko mona yo kana no bino besama. Yo ko mona na susuti. Hein? Ozo mona ndenge to sto bimi da banda ko neto za awa démarrage direct kaka. Mais ngana bi to ko sala petit Europe très tétian ndengwana. Mais na ondenge seka muke kaka na PC lettre a comme ça ndao. Yimo lamba j'ai bien a comme si lettre ndao. Comme ça lettre wana. Bon, malgré que tétine soit bien remoko, ça bien. On a déplacement bien tiki lettre. Et si biso to bunga, l'essentiel est mera ibaga, to pera ibaga. Biso to si to bungi déjà. Aux hommes. Mais ceux qui ont signalé biso to zana ah nyan to kete. Oh, bago kanga frontière bakangi aéroport bokanga de la bateau bokanga. To de souté. Mais de makamno na autorité quand on a na éviter ngana ebiso de la route. C'est ton problème. Nga ebeka yo na mutasir o to ko pesa. Kasi sur na matadi. Hein? Tout suite aux vivi, tika pe mama obela, tika bablo pa papa. Nali mama obela te comme on ngana mema yo to ke hôpital ba dépense, tout ça ba dépense mingi te pour la vie absolue. Donc c'est la belle obo ya pour la belle. Ten na vivon. Sia. Yo. Yes, yo so boy nga yo. Saka nga de longa wa. La zo kam tula nga pa to yo tinda kana. C'est l'émission. Oh, Ferreri. C'est les dormir, c'est les sommets. Ah, Ferreri. Ferreri, ça. Zakumona. Ukumela masanga, onga Ferreri, uzakukosa bantu. Sikawa, ujue, umela masanga, imedino, ulangwe, burumuki, ulalipongi, soko mujibia ye, aija ye. Ferreri, ça. Ferreri? C'est quelqu'un ici? Ferreri? Ferreri?
Munzan. Fereri siapa? Udingi urubani. Ha? Leo kufi? Aku bandila wapi? Fereri siapa? Fereri siapa nanya bumi oboyo? Pasio na serpa. Sele serpa. Ha? Fereri zamu kako? Fereri nyama na kulubar kala luka masih ubala kaka. Luka masih ubala sikala nyomo ko na kulubar. Temani asi. Fereri. Aji. Aku boleh nanya. Aku dah menghaji ikan dulu yang tak bisa kalau. Narga. Fereri sikala na hivi. Soko nubia zabi dari kamu aku salah disuruh aku disuruh. Fereri usuji kimu hivi. Fereri aku dari kamu hivi. Fereri kamu ni aku sih aku. Fereri mau jadi. Kalau sudah gitu. Kamu juga hivi lah mau sebelum nanti lagi. Fereri di bumi apa? Sekarang aku mati lah. Mama, babe tu libanda. Panda kita na mtemoza na biwa de tabalela kati ya mama. Ni kamuni no sole la biwa. Tika na bolela. Ni kamuni. Natakulela diwa. Natakulela diwa. Nani akufi? Tunakataa kuti. Nani akufi mama? Nangai. Tika bolela yepsanga kasi. Ozana biwa leta usunga. Yepsanga nini? Akufi ndenge nini? Fereri nangai. Bakama ndasuki na yawa. Fereri nangai. Sambira kabisa nyanzo. Sika Fereri nangai mpe abala naye. Azali mpe mama tempe papati. Akwenda kemo kona ndaka. Sika ntamda lubira kana kina kutala Fereri. Sambira kuma kuna kela kuta. Fereri. Akufina. Sika akufina kundala zikasa akufina kukwanda. Mama, kita motema. Elo nezula kisaka kufi pokuti ya kufanya. Mama. Papa nasadi mukolo. Nzuti zadi malili na semi nzuti zadi malili zadi kwa kasi. Ako pepa. Kita motema mama tika bolela. Sika mtangu natali na meza na ye. Namoni mvolo oyo. Na kala timoko izadi kulu. Kala tika vitesi izadi wa. Leza na mbongo bele oyo. Okuti amona mesa na ye. Okuti amona kana mesa. Mama. Na carte. Ba premier monsieur Doudou. Monsieur Doudou ne yem da kufi. Oya kufi ko mone nani? Fereri siapa. Kumbo e budubani. Mbongo ni stu okuti na mesa esika kufi na carte na kati. Kana tizela kina libanda na koti si yango na kati bo. Tango ndo sibu. Mais maman na bien, peut-être que azaki bomeli ndeni na tunana. Peut-être que azaki na nyongona yo. Papa ngana bomete ngam tuna kufundila makona ni bino la bella tampa lukizala ka boyoko. Yebisanga na koide mama. Soki on to bomie pona nyongona yo ya ko timbongo. Pesa ngai masusa mususu. Fereri na ngai na kutala ina kuti yako. Na yangu yimi sana yule taru ya lunde. Ikomi siko yo ngam tuna bumi ngana kukuma ina sala kina kitanzi te maseti te kongo te sebo se papa. Ata kutumbele na sala kina yangu te kama mboko pamba. Kitsa motema. Nazo disposition na parce que ko silanga makambo te yalo. Yebisanga kumbo na onani mama. Zoba. Kumbo nani? Zoba. Mama, kaka toza biwa leta. Kumbo o babota yo na yango na bota na. Papa kumbu na ngai na kukosa kumbu mbona nini? Mtu na ilungi na yempe na kumbu na. Sava. Kufanya barabara. Kumbu barabara na yeba mapieti. Soko okay pa na bisu soko balu. Muni montazi mo kwa mulai zala kana pembeni ya nini oyo ya Kinsuga. Montazi moko izadiwana soko baluki na montazi wana soko baluki boyo uzakutala ya mporo ya
Maman, nayoki. Maman yoka, ozana biwa leta. Naza kotuna po sunga ngai, po na yeba ndenge nini likambo ngo eleki pe na yeba yo mutu yo bisa likambo na leta. Boyo esika dingi tukai kaka na ndako na lakisa ndako esika na kwanda. Matanga eza pe bembeza esika nini. Oyo moni eza. Na kiti. Na lupango nini oyebi esika ebembezali okokolakisa ngai. Botozo keno sika sikoyo olakisa ngai soki ebembeza esika nini po tosala enquête oyeba soki nani abomi ça va naza nango parce que eza baélément ya enquête c'est bon oui chef na déplace moke parce que bayosi nalingaka ya meurtre moko eza quelque part nazobima na moto na mama ya oyebisa ngai azali maître te azali frère nabi te ke aza meurtre elingi oloba liwa mama bon, c'est ok nous qui hein, on l'a fait mettre dans bon, le bien c'est un bon. Il y a une souille à plein de parce que avec le compagnon de ton mari là, qui est pieds qui me rendent d'accord, sous supposé qu'il n'y a pas de vérité. Parce que il y a un problème ici, il n'y a pas. Problème est là, papa. Combien là? Non, j'ai pas envie de voir justement parce que la papa, problème est là, ma casse, mieux se tourner quand Nicolas Chenet. Ah bon? C'est l'affaire de Chenet de Sinamdé. Papa, si vite, on découvre que la réalité, la vérité, mais sous. Moi, je suis là, je quand même, je suis là, la vérité, je suis là, je suis là. Chenet, tu vois, je suis là, je suis là, je suis là. Tu vois, maintenant, on a pu faire la civique, on a eu qui Chenet, bon, qui vient bien. Bien sûr. Moi, je suis là, je suis là, qui wana yem dans le moulin à Chenet. Oh, il y a Iba. Donc, il y a Chenet. Tu vois, maman a Iba qui était dans chacun dans la chambre, on appelle et quoi ici dans la lali pour lui, Chenet non, on a fait dans la Libyen. Ah, Chenet on a dit dans la Libyen on dit. Donc, on est Chenet on est à ma paix. Moi, on s'en a dit Chenet on est à ma paix, Chenet on est à magie. Donc, Doudouti a tomboka, na la travaux et nyoso, sur le nasuko kana Chenet. Attends, on a robe de nuit kana Chenet. Donc, on est bagitina. Donc, Chenet on est à ma paix, dans la tango pour un jour qui n'a pas problème. Mais ça m'a étonné, à y côté de l'anda, pas avec quoi. Balamou, à l'hôtel à la Tion, je l'ai des armes. Mais ça m'a intrigué un peu. Je l'ai des armes. Non, les gars, tout le temps, ça a été un peu. Au moins, d'avoir payé au cabello, mon tour, on a rendu tout ce que j'ai eu comme bête. Justement parce qu'il a pas eu la chaîne. Dans les péchés de l'étiquette, on a fait Bunga, Banana, il y a pas de la belle à souter. Donc, ma couche, ma belle. Tout est dans la souter. Donc, j'ai des éléments, avec la magie. Et les Lingaï, au bail de il faut une dimension pour pas le dire. Bon, toi, ça colis. Maman, il faut y même n'a pas essayé de faire ça du camp. Parce qu'on va faire avoir un combien alors? Mi balé. Moi, on a fièvre, moi, on a donné la tresse sur une ligne. C'est grave, heureusement que. Donc, on a peut-être dans la chaîne à voter. Vous allez en voter, justement. Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour Bakira. Vous avez besoin de ma volonté? Non, mais c'est qui? Alors, chérie, dis-moi de jouer en moi. Ntango olalaki ye moto azwaki chenete sibona ngo akwei tika atlaki ayebi lisusu te donc ye moto ayebi yango azwaki yango. Donc cette histoire de chenete esina mpe na ndako na bino esina nte bokilo. Mais c'est quoi ça cette affaire de chenete? Oui, on tika to repose la tête. On peut acheter une autre chenete, papa. Hein? Bokilo. Ça m'a coûté de l'or. C'est toute une fortune, j'ai investi là-dedans. C'est pourquoi j'ai mis main. Il faudrait qu'on retrouve absolument cette chaînette. C'est tout. Aucune trace donc il y a Zoba Zoba. Papa, c'est un peu de sa faute. Hein? Mais c'est chaque fois de porter cette chaînette à tout moment. Et voilà. Papa. On a tomboki, on a tomboki. Porter chaînette à tout moment. Pourquoi? Papa, on a ce qui est là, chaînette, on a fait. Non, il n'y a pas qu'ici qu'on a ça. C'est un cadeau dans la ligne, pas problème. C'est un cadeau. Mais si on peut se voir des chaînettes, vous, on l'a quoi?
Oui, mais un cadeau que je lui ai offert pendant le mariage. Alors, il faut apporter un go. C'est moi qui dois l'apprécier à tout moment. Et Bungi, ce qui est Bungi, on lui dit Non, il y a un côté. Mais oui, on a fait ce qui est comme cadeau. Il faut pas apparaître ça. Vous comprenez le thème, vous comprenez. Non, je comprends finalement. J'ai investi tout mon âme, mon corps, mon cœur. Donc, moi-même, je suis là-dedans. Ah bon, il y a toi-même dedans. Oui, c'est incommensurable, moi, qu'on peut se me prier, ça. Comme toi-même tu es dedans, tu as raison, on cache c'est ça. Quand je me fâche, c'est fâchaka. Monsieur Dedou, je ne comprends pas. Chef, on a un gars, je n'ai de qui, je n'ai de qui après. Tu as un chien de nous aider. Bien, je n'ai de magique. Ok, voilà. Tout moment. Voilà. Si moi, c'est le logo, comme le gars, mais comment on est magique? Mais puisque non. Quand on fait un cadeau à sa femme, on le cherche plus à sa femme. On oublie quoi. On connaît voyant. Non, c'est ta façon d'agir. Non. Comme ça. Je ne voudrais pas que on le va comme Wana. Avant que Rose la magicien ou voyant. Tout ça. Ah non. Ah voilà. Donc vous parlez de magie. Moi Nangai, depuis l'éducation que je lui ai donnée, elle ne peut pas voler quelque chose en là. Elle ne peut pas. Voler non. Non. Faut pas parler de ça. C'est ni la magie, ni ma fille qui a pris. Ça doit être la domestique que tu as fait engager ici. Mais laissez tomber ça. Si ce n'est pas de la... Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je... Non, monsieur Doudou, je ne comprends pas parce que il commence à chaîner donc c'est avec de la magie. Ah non. Kobimisa comme on a été ou bien vous allez voyant ou bien magicien pour prononcer ce mot-là. Moi je ne suis... Mais il ne faut pas dire ça. Voilà. Donc, Bino Bouyaki Awa, vous allez comprendre Bino, vous parlez de la magie, Chenette de la magie, moi, le Nangai et Sengo n'a jamais volé selon l'éducation que je lui ai donnée. Voilà. Alors, c'est une chaînette magique. Non. Je ne peux pas accepter ça. Vous payerez sa chair, papa. Vous payerez sa chair. Tu t'es investi dans la chaînette. Oui, mais cela ne veut pas dire que c'est magique ou quoi que ce soit. Non, Bokilo. Moi, je ne comprends pas. Ça doit être ta domestique que tu as fait engager ici. C'est tout. Ah, la voilà. La voilà. Bonjour. La voilà. Maman, monsieur Doudou Yohana. Likambo. Inspecteur Moulaï, police judiciaire. Donc, je suis un soldat pour aller au Kangangaï. Nasalini. Je suis un chenette. Je suis monsieur Doudou, ce n'est pas les tiens, on parle les tiens ici. On parle les tiens. Tu as perdu, tu as volé ça, maintenant tu vas chercher maintenant la justice. C'est quoi ça? Monsieur Doudou, s'il vous plaît. Dans inspecteur et la police, s'il vous plaît. Vous allez reconnaître monsieur Chab. Non, il y a oui, monsieur Chab. Papa, papa. Le Ferrer avait parlé ici prière, papa. Et toi, parler avec lui le problème de Sieni. Monsieur Doudou, un instant. Monsieur Doudou, est-ce que vous avez carte de visite? C'est écrit monsieur Doudou. Oui, ils avaient vrai. Et avec une adresse derrière. Oui, il y a nous bien le colo reconnaître qu'ils ont carte nayo. Carte au doute qu'on retrouvera et pas il y a monsieur Chaba et puis au coutier à Koufa. Frère Chaba. Chaba Koufi? Chaba mouru. Monsieur Doudou. Oh, comment? Monsieur Doudou, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez vu que monsieur Chabaté, hein? Mais comment vous avez dit Chaba Koufi? C'est que vous y êtes bien. Et puis votre bonne nazolo va que vous y êtes bien. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Pourquoi mentir Monsieur Doudou, adresse on a mon na carte de visite, non? Ils ont la même adresse. Alors pour plus d'éclaircissement, on a mon adresse où tient la carte. Parce que vous pouvez ça sur lumière dans les cambots, sur le camouta bomichab.
Eh. Ah bon, c'est qui moi? Oui, monsieur Chaba. Bon, monsieur Doudou, allons-y, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut tout ça l'enquête rapidement. Maman, ok, attention. Il y a un homme de merde. Oui, on a tué quelqu'un et c'est monsieur Chaba. On a retrouvé une enveloppe avec beaucoup d'argent, c'est ça l'enveloppe, et puis la carte de visite de monsieur Doudou. Donc, Aza, suspect numéro 1 sur ces dossiers. Allons-y, papa, ok. Ok. On a compris. Papa. C'est fatigué. Tu vas regarder d'accord. C'est pas grave. Regarde la maison, j'arrive. Non, t'accompagnes. Non, mais comme il faut qu'on... C'est dans les malheurs qu'on connaît les vrais boucliers, non? Oui, c'est ok. Bonjour maman. Je suis sûre que l'être n'a pas écouté na santé à bien. Au fait, Talinga a signalé que n'a vendu pas mingina papa, n'a que gosa la vie nanga ailleurs na masasi. Chanette yali pati ezanga mutunazu yango, botika la kotungisa zoba na simate. Soki na komi kuna na routine de leur adresse ya place nga nazali. Merci, à la prochaine FM. Kana combien wa ta adresse place mo tinga na kile mo longa na kile wa kabaka ni kambuya ki mshine tu ni za ya makamu na kata ndakwa yake ni kuzo wake na ngo siko ngana kile wa bande unanga no so ga dudu mpakeli nga makamu so ngai na boye ko kama ko siko ngana mune na mwana ndiko sika ni nzambe na ngai na wewe samuda ni nzambe ese mo fale yo sanga ta place za na ta kuluka yo mama bongo siko okebo ngana ni na place ko itinga na kusuka mbini Mwana kama ungana weza na Isabela ngaiti kwa isi mfano msanga take na zuke ngepa kwa ngana wewe nisiko ngana wewe ndio mama kamulukelinga makamulukelinga yawo na yebisha na ndamu kana mwana malamu dudu na yebisa kiotala kanga mwana malamu siko utike semu mwana tanga mukana na mwana isanga makamulukelinga tanga mukana na dudu akama siko na 48 heures mwana kukupa toka kutinga na kutoka wapi utike sema zishe neto na kena mutiko iwe msekwa Commandant, accordez-moi 24 heures seulement, je vais récupérer la chaînette qui est chez Senghor, puis je reviens. Moi, je ne comprends pas, mais c'est Doudou. Que vient faire le problème de la chaînette dans cette affaire? Nous cherchons le meurtrier de M. Chaba. Nous avons d'abord M. Chaba dans la chaînette. Je ne peux comprendre pas. Chaînette, tout le monde va voir comme ça. Chaînette, il y a un cadeau pour la barre. Chaînette, on va dire que moi, je n'ai pas de mais il y a un bon famille. Moi, je n'ai pas il y a un bon pour ça. Il y a de la face. Donc Doudou, si vous voulez sacrifier ma fille, attachez toi pas pour faire. Dans 48 heures, c'est ça? Vous avez un dossier. Des associés. Sacrifice. Maman, tu vas donner la petite raison. Papa. Papa, likambo izadia. Bongo ibandi kufungwa masikao. Enfant. Naluka musala na ndako oyo, likambo izalaki oyo maina na ndako. Fereri siaba amonaki itieni izalaki na likambo. Mbo papa oyo atunaka ngai. Yo na Ferrer musolo na kidi solo ya itieni mkolo moko na ndako ngana wanga na dubi kiloko sikawa papa zila ndenge za kumona ngai boyo nazali ancien de sorcier Là, de toi. La centre de signes de voyage papa
natika mpona lusambo nakoma kosalila nazwaka maporome 10 na kisorsi basino babeti ngai na kindoki kuna na mboka na bango basa makasi natambula bamboka neno tutile mwanda nte nakenda kina tibi sikawa papa zila papa dudu ulubaka na ngai mukolo mususu tangu na bandi kaka musala enfant na banda penza musala ulubaki na ngai nde ilungi oyo lukula na yibi yango sikawa baluka uta na ilungi yango atuna kai talanga sikawa tuzana yo kibizanvie wibi ngaite wibi dolofini nkovi wibi ye le oyo babumaki bango mibadi babumaki ye qui veut dire le papa commandant mama lipati soko nga exemple c'est moi de falafe le pas de la ngala ibandi kuyamfa wakati falafe bandi kuzonga kuna kiselansi tuzala kulubaka kapongo sikawa na yake kuluka musala na ndako oyo mpamba te qui veut dire between na ngai soko dikambu igweyi na kulandila yango tina kuyeba naza kutambula kaka nano na sidisi musala na ngai oyo na yila kina mkido na mwana kidikambu izala kiawa tangu dolofini nkovi akufaki dolofini nkovi azadi ndeko na ngai mwasi oyo ya balaki dibusu abala mama dipati c'est toi par exemple les autres abati mama dipati il a des fièvres qui mange les femmes ici yoka oyo yesa inga kebela akufanga na fièvre nende kona yo ndeko na ngai yakokana lubaki nde naluki naza kumona te ngai nakukenda kukota kuna naza na mwana musala pona landila likambo ibumaki dolofini nkovi nde kukota kota qui veut dire tatoyo aza kubuma basi na ye na mazi c'est le mazi de manger les enfants et les femmes des fortifiés Je comprends maintenant. Donc, M. Doudou, yo rebakiamo bien que M. Chaba a mon yo, dans une carte de visite, donc il a dit que Chenette na yo, ils allaient très maléfiques. Et pour les gens corrompre, na bambongo, mais ça c'est votre argent. Les gens corrompre, M. Chaba n'a pas voulu corrompre. C'est pour cela que même qui nanda pour na yo, il fait à maman na yo, ensuite, bon, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Pour même qui est à Olanda, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Maman. Maman, le banan nous bossali Chaba nini, Chaba était ici chez vous, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ayaki awa commandant. Il est le col à messer vous savez le naï. Quand tu poisson a pêché un verre à ma sang. Commandant. Donc témoin est là. Vraiment. Je comprends maintenant. Donc vous l'avez corrompu, il n'a pas voulu votre corruption, ensuite vous empoisonnez, pas que vous ne pas naï. C'est ça? Pas fou la tête, pas fou la tête. Faut aller vous abattre parce que Almet Koyeb sait que chez nous, toi, les âmes, il y a la magie. Vous êtes des criminels, vous êtes avec votre Je suis qualité, commandant. Quand tu es venu pour ma fille, là, pour ta femme. Ah, monsieur, je dois prendre ma fille, j'ai perdu beaucoup d'argent. Tu parles comme un homme. Et si il y a eu lieu, tu es incapable de parler. De quoi te commander à eux? Hein? Voilà un homme. Donc, la complicité, Moussou a commis tellement fatigué parce qu'il y a la complicité qui ne carrière du maman. Monsieur Doudou, maman, Bolingo, vous êtes en état d'arrestation. C'est que c'est cas où tout le monde a bino, tout le monde a cachot, avant d'acheminer bino dans ma carte pour la la procès na bino. Comment on a fait? Commandant, moi je porte plainte ou je veux porter plainte contre ce monsieur-là. Il a tenté de tuer ma fille. La sécurité est là pour vous, monsieur. Oui, j'ai porté plainte. Papa, on appelle la neige du balade, on a teki bilo au lieu de sandak. On a fait l'élection du balade. C'est fini de compter plus sur ma fille. C'est des criminels. Papa commandant ngaimpi na sali musala na ngai. Fondenge na lubaki liboso. Na yaki awa na dikamu oyo na landi disi na suka lukula na bandaki andana kenda yango wana na sida ki dikambo isila lukula isi dingambi na musala na bangombe na longo kanti
po umoni leta mpe akata kama kambu nzambi mpe akata kama kambu na ndenge naye kanti na bino mpe leta na nzambi nisikila kampe bisumpe tangu msusu kala kampe na maile msusu pona ngai par exemple c'est moi c'est na loba na jeu kayo Izabu ya Francis kiselansi atikila kwa lancha sana mabi bikambu zadi wana soko pona ngai tuluka mwana wana isengo tuboto la itieni wana soko tuzui itieni wana tuvuate fiango nanu mama ya isengo iye benda sikawa soki itieni wana ibumiye tulungu dili susu tulati tulati dudu monsieur le commandant Nabi Korolozo ne fait pas tort s'il vous plaît monsieur biso toza l'état toza assassin tie lokola bango mibale lokola basali crime na bango comme ce sont des criminels l'état okozongisa mabe na mabe te bango bakota boloko et puis il est grand Dieu est grand tala sikoyo confondre bango na mosala na bango chenete na bango eke toujours na mwana na bango c'est pour leur montrer mosala basali ya mabe na mokili yo naza na besoin na yo kopesanga adresse mpo na témoignage soki procès na bango ebandi il faut kotémoigner makambo nyonso oyo basalaki vous deux là les cas vous attendent là-bas tokende telema je ne compte plus sur ma fille terminé ouais allons-y mama telema boni matela kotala policier sikoyo allons-y mama bamboto ya minene na zanu kutoka ndendoki bila pie na mafereri kudia okolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi